tobalana esengeli toyebana naleli nasambeli nzambe apesanga oyo ngai ya mosantu po ete ozala oyo ngai sukara yo aloba bongo. Donc voilà, Pamela dit à match. Ah, toi, dans la race à Bataclan, donc voilà. Toi, la race à Batacano. Paris. Paris. Missionnaire Wakolo Paris. Bonjour à tous. Donc, bonjour à Ono, surtout à Lingaradem Boemo. Bonjour à Ono, surtout à fidèle Nabiso. Merci à l'abonné Nabiso et à Sika. Donc, voilà. Merci à la caméra. Tout d'abord, on a 10 il y a match Pamela. Donc, Moninga, il y a la police. La Silva, donc il va monter Sika Zali. Et na obo sanate wa simi réalisation émission Oyo. Na Njus Kidoda. Babi, journaliste à Mikolo à Kangi Paris. Il y a peut-être quand c'est l'émission Liban, dans la Sabatou, elle l'a poté Zarandé. Bon, mon qui débat na image. Bon, mon qui na château d'eau na Alpha Ngungu. Na pesa monter Sika Zali. Bon, mon qui vraiment plein de château d'eau. Donc, et ça là qui bien. Pour ça, la média c'est un bon. C'est un malgré ça dans la kit, mais un mois pour la Sabatou. Avenue on les Zarandé. Pour notre chica. Hein, tout sur le doigt complexe, il y a bisika. Donc voilà. Le lundi, tout ça, bonjour en plein Paris. Tout ça, la bosso à Bataclan. Bataclan, et ça, salle mythique. Oh, et ça, bon, on a, sur le total, bah, nombre, il y a un nombre, oh, bah, 10 000, bah, 40 000 T. Ah, ouais, bah, 40 000 T. Ah, ça, on a moins 2 000 places, ah, ouais, donc, pour la bateau, bah, l'ingaro, la musique est bien. Hein, bah, l'ingaro, t'es que, bah, soldat, tu vois, nilité, ah, bah, moi, les arrêter. Ah, vraiment, on est tranquille, au côté de bien, au vandi, au qui musique, bien, au suga bis, bis, il y a un en face, mais trop fait ça, la 2 minutes, ok, na ozongi na onda, to y concert. Et dans la montée que, ma robeta boy, boy, na boy, non, rien à voir. Donc, vous voyez bien qu'il y a rendez-vous, le 2 novembre, avec Iredi Amissi, au robeta la bis au concert, na Bataclan. Alors, si vraiment on veut revenir un peu en arrière, par rapport à historique, par rapport à artiste, musicien, par rapport à Redi Amissi, où ils ont de son vrai nom, et ça, Namwisi Ngoyi Rémi. Ajnae, Azana, 64 ans. Donc voilà, à Botamina, RDC, République démocratique du Congo, il y a le président Fatih Beton, le président Mbote Sigazali, donc il y a natif, il y a commune, il y a Makala. Donc il y a mon Makala. Alors, pour un message, il y a Makala. Il faut là, bon la sabiso qui est bana makala beaucoup intégré. Bolonga va complexe ya ba commune. Parce que lelo oyo bana njili to bana tiango, ba via tiango to ba mama tiango na ba njilwa na kimbatseke ba to tiango. Tellement balata ba yoji, ya ngo ba comme ça on va encourager. Moni, donc bino pe bana makala bana ya bumbu, bana ya selembao, o bana ngaba, courant ezala te, fatia bo ça déjà courant, tela biso déjà courant. Alors, il faut que l'on complexe et à commune. Il faut que l'on la complexe et à commune. Parce que il faut que l'on Jean-Marie Malonga. Jean-Marie Malonga n'engazana sera bêti babilamba na ye. A bêti ba pièce na ye pour ya ba pièce rare. Elle a la babilamba na ye au monde ba bike tenga na mona bumbu. Na natif ya bumbu. Omoni bango ba wanga na ba commune mais nga Jean-Marie na wanga na ba communauté. Alors, c'est une occasion de relaxer Redi à Miss Bolingo bala makala. Kolongola complexe ozalaka na poto tika koloba ke nga la za mwana lemba nga la za mwana bandali nga la za mwana boy oza mwana makala to mona yo le 2 novembre na Bataclan oye ko soutenir l'un de nous l'un de vous ya mwana ya makala ya natif ya makala poto tikela raba na bandali te to tikela raba na tiango te nokola ndumiture esa koli hein Jafo ko faire modogo esa koli tiango tondima tiango ne bakolo ba prêtre batiango ne ba prêtre bazaka ebele mais bana makala pe ba prêtre bazali mais ba diembela ba commune mususu idéologie ba commune il faut to na rolatsango na concert ba ilo kanto ozalaka mona la Firenze mais outa na commune ya makala to mona le 2 novembre awa oyo zala otamla na couloir ya couloir parisienne osomba la na Champs-Élysées mais oza mona commune ya makala le 2 novembre to mona yo awa ezali kambo agité ezali kambo te musique ya kala te ezali kambo ya histoire ya viva la musique. Quand on parle de viva la musique, papa Messi a kufa na ye, mais atikela biso viva la musique, atikela biso Bailo Kanto, atikela biso Lucien de Mungongo, atikela biso Lito Kwempa, atikela biso comment il s'appelle Gloria Bulukutu, atikela biso Stino Mubi. Donc baza tellement ebele, atikela biso bango.
bao bakenda leurs âmes et se reposer en paix to bosa na rabino te ba vocal na bino et robeta le 2 novembre na Bataclan mais bana makala na obeta non c'était avant na kota na historique ya Redia Miss nazo beta c'était na bana makala il faut le 2 novembre to mona bino ke over staff ya bana makala retrouvailles ya bana makala bakombo tout opesaka wana association de lutte contre la commune de makala tout ça là ba lutte ba nini nyonso to wana bozo greve pour la commune de makala to mona mabandero la munene emati na honneur ya Redia Miss parce que na ba artiste belé ba se camoufla ote na za mwana ngiringiri na za mwana ya barumu na za kota bon marché limité mais non to ke na complexe wana te complexe wana il faut ekweya soko ovandaka na Tchukupu bakolobaka te oza mwana ya Tchukupu donc soko oza mwana ya Tchukupu ozobeta na poto toyanga tobika te wana mwana ya Tchukupu mais azobeta na poto bon image tomona ya Bataclan bato ebele batango na balivre bamonaka na badocumentaire bafilme moko ya ba 12 heures ya bamilio outi classe tozokende classe na banzala ozomona bazotuna filme moko boye ya noir et blanc couleur ya malonga te baveste milai ozomona kaki poto Bataclan yango oyo tolakisa bino baimmeuble oyo bomona yango na film ya Colombo bomona yango na film ya Louis de Funès bomona yango kala batv mais sikoyo lelo sikoyo bailo kata tala bana makala oyo me mission oyo eza mpona bana makala promotion azosala eza mpona bana makala tolongwa na complexe musicien oyebi koza mwana makala somba billet ya osoutenir Redia Miss oza mwana ngaba somba billet dide nzongo yoko tondimaka no simona deja oza mwana ngaba oza mokonzi ya ngaba na bayoji no tosakidila bajoyeux anniversaire esika ozali tous les enfants tous les papas tous les mamans de makala rendez-vous awa association de mamans ya bato makala rendez-vous awa le 2 novembre avec Redia Miss. Alors, si on veut revenir en arrière, Redia Miss, autrement dit, Bailo Kantou. Abotama le 5 mai 1960, na Kinshasa, commune ya Makala. Donc, Moutayana Redia Miss na Katia, viva la musique, et ça, Koffi Olomide. Parce que Redia Miss azala fan ya Koffi Olomide depuis les années. Et ça, c'est que pour yemba le rôle aïe, toi ça la makambo le rôle aïe, mais azalaki fan ya Koffi Olomide, yango Koffi Olomide a sala effort que azwa bayi le canton na liboko. Le rôle aïe ana lek azwe ma dépa viva la musique aïe. Wow. Papa wemba vena nga le courou, ne na zabo nana musicien moko boy ayemba deuxième voix ya lourd ya kilo ya velours. Ne ga boye belaka ne bolobela ba biloko yango ba de wana ba velours ba pentatonique siko mutazaka lango za Redia Miss. Donc vieux beaucoup joyeux géré. Donc entrée ya Redia Miss na kati ya viva la musica ezalaki bongo. Nde au moment que Redia Miss a se retrouvé na kati ya viva la musica depuis 1982. Nde Redia Miss a kotaki viva la musica. Mais kokota viva la musica en 1982 et lobby c'est que Redia Miss abanda musique en 1982. Redia Miss ya bana musique na 1970 70 na ba chiffre musu likolo ye mora yebi et to rejoindre l'émission bon ba ba yeba histoire mieux bino boyaka kaka boyaka kaka te olobi mabe côté wana lobi te il faut que se documenter bon na documentaire na documentation ndenge na se documenter de bouche à l'oreille na tangi information na ele bino ya ngai par rapport à documentation na ngai parce que la Congo tozakana aucun artiste musicien ou à la presse book c'est ça que makambo na loba c'est ça kaebiango parce que aucun artiste musicien a la presse book là je vous dis vrai il y a des éléments où même si vous êtes allez-y messieurs même si vous êtes à l'université nebokendaka ba ifasiki wana dans la bibliothèque morote o lobake non omoni livre oyo ya Koffi Olomide livre oyo ya Wendo livre oyo ya Papa Wemba ezalaka te donc nos recherches est basées toujours de bouche à l'oreille alors là déjà ça fait depuis tokota 2000 là on a 2024 tokende déjà na ba cinquantenaire il y a 2000 sikoyo est-ce que bato betela biso solana de bouche à l'oreille batona ba ozala kaka on sait jamais ba écrivain na Congo bozala raté donc bino écriture na bino ezala rara
au dessiné Mouto Fali, na Luketu ya Boudin, au dessiné Ferré, na Njeta Bangi, au dessiné Kofelo Mide, au Zumande Fochiki, au Superi Kotier, au dessiné Wazekwa, au Zumande Fou. Donc, Bino et pas na Bino Zalara Bongo. Mais quand vous, si, pendant que ça, le loro moro, c'est fiable à la longueur du temps, que bon, on va dans la classe, qu'on s'est documenté par rapport à nos artistes, on les a ratés. On a image, on les a ratés. Donc voilà, si on a dans l'émission, on va comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Là, on est dans loba. Donc il y a un. Donc, il y a un commentaire, ils sont négatifs, ils sont péjoratifs par rapport à regard Nabiso, bon quand ça aura tous à bazoba. Quelqu'un a zazoba au télématé pendant 40 minutes ou bien pendant 30 minutes. Alors, il y a un artiste parce que dans la position de un sentiment. Non. Et au moment où tu as télémission, si tu as connaissance, il y a un numéro ezawana obino mama. Au moment où l'actualité est nango. Tala tozana boye otindeli biso na mail ou bien na message na WhatsApp otindeli biso pona ko compléter les biso connaissance. Livre à Koffi Olomide za raté na Congo, livre na za raté. Tozaka na histoire moko ya la vie est belle. Pe la vie est belle de ba beta yango wana. Et ça vraie histoire papa Mbate. Et daga histoire moko ba fabriquer ba créer pona ko pesa ye valeur ba bimisa ba pepe kale ba emoro et kenda bongo. Malgré utaka mboka na époque. Mais, il y a une vraie histoire, il y a biographie n'a été. Donc, voilà. Redia ici, dans les années 1975 ou bien 75, Azalaki, à côté qui na groupe Moko, Shem Wetu, Yetu, Shem Yetu, Oyo, Abanaki carrière de Kuna en tant que chanteur, musicien chanteur. Après, Aralongo Kuna, a comment ils sont sous choriste. Ce qui m'a aussi réglé à Missa na poto wa toke no retourna donc voilà à côté le sousou à comment qui choriste na groupe ya Sambole Master donc non surtout la kacha parcours ya réglé à Missi donc voilà vous voyez que réglé à Missi abandi carrière na ça fait longtemps réglé à Missi a 40 ans de carrière 40 ans ce n'est pas facile on a 40 ans oyo toyebi parce que a uta ko fêter ngolala mais fait que bien parce que ndenga linga eleka ki bongo te yango eko rattraper ngo na Bataclan ana 40 ans de carrière et si je ne me trompe pas par rapport à mes recherches aza au moins na 5 ou 6 albums oyo asali na carrière na ye a livre biso à concert ebele ba concert ngo eza archivé te en fait ba concert ngo eza archivé te à part ba concert oyo abeta na Viva la musique. Donc Bataclan eza salle oyo Papa Wemba abetaka na Viva la musique en 1991 donc 91 en 1991 Papa Wemba et le groupe Viva la musique bazalaka la Bataclan. Donc pour vous dire quoi, après 33 ans Redi Amis a zongisi biso lisusu na histoire to na historique ya Viva la musique. Réponse à tout qui est maintenant à répondre à Bissoté. Pourquoi ça les ébélés na carrière à Redi Amis a Robert Abassa le rôle à balai qui n'est pas Zobet. Basalo 6000 personnes, 6000 places, Basal au roi héritier wa tauta Robert la biso à scène musicale, ataba Adidas Arena wana Robert la biso ngo, ataba Casino de Paris, à Robert la biso ngo, ataba Zénith, Bercy, tout ça là Robert la biso ngo. Bon, Arena, on ne sait jamais parce qu'il y a toute une génération qui change aussi par rapport au pays à communication. Hein, pour ça, vraiment compliqué pour nous. Mais ça, déjà, on a tangé le binoana déjà, la capacité à réduire à Miss à Robetane Yango. Et pourquoi il y a Pony Kaka Bataclan? Est-ce que Alingi, Azongi, ça vive à la musique en activité? Parce qu'on voit déjà la présence de pas mal des artistes. Et mes collègues, mes anciens collègues, parce que Yemoro Redia, c'est ça, le groupe depuis 2001, la Casa de Canto. Donc, ça, là, déjà, groupe la Casa de Canto, à Banda Carrière, on a déjà, mais tu comprends pourquoi le Canto, à ta braza, à Pamba, ok, c'est quoi, j'ai raté. Place où on a ici, franchement, j'ai des larmes. Moutambonda, à voir, j'ai raté. Drumer, à voir, j'ai raté. Nani, à voir. Donc, net aux aboyos, ce qui est dit, mis contrat, il y a mon accueil à signer, à Ebiga, ah, viens, tel Azala na Braza.
viki nga nazalaka na Angola osokaki Angola akoyemba na Samangwana yo kutu makambo boye na boye vie toke na Angola bosala na yo akokende koyemba na Samangwana bazongisi biso na nostalgie na Samangwana oyo Fatoumata Samangwana azoyemba Fatoumata yare dia misa azoyemba libala o libala akende akayebela so dudu yayembeli biso o nini oyo comment nzema kombola na bosali su kombo nango franchement titre c'est belé bon eza bongo to comprendre te pourquoi vie bailo a voyager na ba musicien to habiter sur ba producteur parce que aza moto a circuler mingi na ba voyage pour na ba concert aza le roi Luciana de Mingongo Luciana au monde d'un seul coup aza na Paris bon la bo alimo aza les États-Unis azo livrer concert alongo les États-Unis yo aza na Canada aza boy hein ba groupe kilelo kutu ki kala Luambo Makiadi asalaka effort pour ba visa 80 ba visa 80 wana ba nobetaka au sengi visa ba peso 10 ans au sengi visa ba peso 10 ans ba visa o Luambo asala effort que vive la musique est débloqué siko Luambo asala pour na vive la musique asala pour na Redi Amisi so Redi Amisi 40 ans de carrière parce que na groupe la bango mobimba muto aza on dirait atikala vraiment to muto aza na répertoire ebele ya makasi eza Redi Amisi donc muto aza banzembo ezake banimbola bazaki na banini eza kuna nzembo moko abwaka velanga Zikondo Putu donc bon rétablissement si vous allez on est toujours ensemble na Likombe dans la nzembo ya Likombe ba utu velanga Zikondo Putu aza vraiment na répertoire parmi bandeko na ba collègue na ya nini azana banzembo ebele o eza phare quand parle de nzembo eza phare o yemoko lobaka ke nga nazana ba tube nazana ba chef d'œuvre donc aka lobaka ngo ayebi ke azana makambo wana mbongo bino ata bozolela 40 ans de carrière sokoda futaka ngai te yalelaka te yalobaka ke nazana ba tube nazana ba chef d'œuvre siko moto na biloko ya bongo ataki sa tokomise te bakenda kotala ata mboka kabose ata kikwiti obi te tokenda ata nzela kikwiti tokenda kotala ata ndenge wera yelaka Kinshasa soki ezaka ya solo ayavie bayilokato donc le 2 novembre toza awa mpona kosufle mokie bambote mpona tocontinue na idéologie na biso tosufle ndambu toza na Lux Cosmétique bino basi ya Paris moyibe eleki omona mwasi azodenda kabela milai azolumba sola parfum nzoka parfum wana akende koyiba yango alors naza na Lux Cosmétique azoteka ba parfum ya grande marque na 30 €. Donc osomi parfum no ya 30 € kombo nyonso olingi olioke na koyibaka tu ekomaka moyo okota ata na magasin okende kosomba ata rouge à lèvre eza te mpona nini bakango moyiba ata 1000 fois baaffiche oyo déjà donc elongoloko soki etali soki etuti kaka caméra ya Sephora boye babi wala te oyo pas d'entrée donc comme lokola pas d'entrée ya mobali ya Francine Moura donc okota te pas d'entrée okota esu te donc Lux Cosmétique ayebi bino baparfum ya moins cher baparfum ya grande marque oyo olingi kombo kingani oyo olingaka na place okenda koyiba yango 30 € ya pamba oza na parfum ya solo bien soki okomi kosomba à partir ya 10 prix payé ezosala nini ezokita donc voilà Adela Menga euro million bambote siko ozali Zikondo Putu na bosani yo te babo rétablissement Guy Massamba le directeur nazozela babillet na ngai bozowelaka mabanga otaki kombo na ngai te dédicace eboye na boye mais dédicace yango sikoyo directeur nazozela oko te directeur ta le 2 novembre bayi lokato nga fona kota bango wana baza bana mike na kokota te mais ya mokolo sikoyo ya mokolo na fona kota directeur Fiston Mwela le millionnaire nouveau patron ya Ngembo nouveau patron oyo akangi kitambo moto aleki yo aza te o ngai Saki Sacramento o ngai nani moto aleki yo aza te donc Fiston Mwela bambote sika ozali Rocky Masamba da Silva vie tantire bebi ena kozongisa mandefu o te mandefu ezongi siko nde na bendi bembo elakisika mafuta esili donc nde na boye mafuta ya esili tentire ezobeba bamandefu ezobota
donc Rocky Massamba da Silva nazozela mafuta Briske Makengo l'honorable sepelisa biso ndenge sepelisa biso na scène musicale hein donc ba vie no bazo à retraite ba donc ekufa baka na besoin 10 billets ba 10 personnes nazolo mingi te nazolo ka 10 personnes Briske Makengo 10 personnes kana par na yo 10 billets ka ba vie wana ya tongo balatisa vie beaucoup balatisa donc so na bando beta ba histoire na bango o kamawa so moni bango olela mais bana besoin ba kotaka concert yebi ke ngana profitera te ba kotaka concert ba 10 personnes na zoli obelete sala ndengo salaki na scène musicale et pas Richie Wata sala ba vie wana bongo bazana le Château Rouge ba kana besoin 10 billets kaka pona bango ici donc Briske Makengo l'honorable mutakangi tsango mutamayele mutawaso se ba jeune tout na Angela donc mwana mukena makambu na mayele na bambongo na ye Pelé Tafumu babi les collaborateurs garçon de disque bamote siko zali donc bienvenue mangani en direct Autriche bamote siko zali bienvenue mangani na yebika to zelo awa le 2 novembre tozonga lisusu awa na ndenga bana la Firenze na robosa na te na 4 sikoyo babi angolano bondia boss sifo le pétrolier na Luanda babi kuna vome sika nzamba lalaka balobi nzambe atiki milimo nyonso to ya mabe atiki yango na Europe atiki yango na Amérique azu ba chance ba tutu wana avandisi yango et pas boss sifo le pétrolier la rata Luanda donc nzamba zola epa na ye bakwanza ba euro ba dollar ezola lepa na ye na azaka nga sengi na ngate na azela ka coup de fil etil donc voilà da ba bondia angolano ba bondia nde balobaka ngo para oja yenda bambote ba bondia na bino donc voilà to changer anglais parce que oza ki bata classe ko to la sabino poto ndenge zalaka ndenge ko yela jour à concert babi ko beta nguma te parce que ba prêtre bazali ko beta nguma te parce que bata ko futa ba billet baza bata ko sumba ba billet bazali donc tozo tambola na pamela 10 match to fungola nga foma kitoko to tambola poto tala so omoni ka kuna na kati ko suba te ko ya ko suba basuba no bazo tambola nango tipa ko ko bwaka ngo le toilette publique yango on est ba toilette publique bozo mona poto film a poto yango o film a Colombo o ma femme enquête film a Colombo yango bozo mona ba immeuble arabisi yango et ko memo ti gare du nord oh gare du nord na zo ninga oyete à partir gare du nord ozana bloc mibale ozana métro 5 ozana bis 56 pona koya na Bataclan le 2 novembre ko beta nguma te tikeza moins cher kobeta nguma te benga jam au papa ba na boka vraiment misho moko OK on a qui le premier côté non comme ça on a qui non mona côté ni moi montikile binza ozone ba binza ke belé ozone bon ngana mona ntsangu ba ile kanto obeta vrai concert na yo okuta pe bankaka ba koyamba yo bien we ba ile kanto na sepela manzembo notro ozomona nga jana makaramba osala banzembo bien ba injustice banini yoko ezali lokola ngana mipesi mobimba etape ya bolingo derrière baninga lisano tozalaka pene moko akenda makaramba nga yoyimba ba ile kanto wa mutu nanga na éviter to osala ba Bruxelles de Clara de Bruxelles bon na katika ndenge wana bon bambote zave bambote belé po nga pesa beaucoup amona la Firenze yeyo Firenze vie Firenze yeyo Firenze ta mwana Firenze yeyo yele mwana Firenze ye Firenze yeyo OK je pense ambote bato wala na image bato wala image yo to kutani na makaramba na ngunda ba ile quand na pesa mbote a trop après si boso Bataclan ba ile quand to kota déjà ba concert belé awa ba gabi to kasi ndo organiser ngo ouais mutu na ngai bon ngala masa gigi tupa to fana gigi tupa na pont de Sèvres OK to pemina ba gigi adaya lo sambo ya trop courage ba ile quand so nzamba lingi na kozala o mona ngai bon so nzambe bon to tala makambo surtout okuta ba serre en tout cas to solo li bien bon kombolani makaramba yene makaramba via solo la Firenze ya solo confirmé solo nouvelle écriture
Na ba Benderson. Vieux beaucoup. Benderson ba une nouvelle écriture. Benderson a ebinga na Munich. Ba popo miye ke derrière Munich na ko na bon. To bon na ko na vieux. Vieux ça d'ailleurs. Ouais. Nana peta Guimicho, Galma. Ah ok. Makaramba. Makaramba. Na sepeli ve. Ba ile kanto. Benga film te. Guimicho, moi na Genève. Oyebi ba ile kanto. Ah, Makaramba. Bon, histoire ça ça en côté. Jamais qu'on change histoire. Bon, na pesi bino ba nostalgie en moi. Na sepeli ve. On s'appelle bon, ba ile kanto. Le sako ya mingi. Le 2 novembre, hein. Tozawa. Ah ok. Bon, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis là. Et ce que je peux dire pour Viva la musique, je connais bien Viva la musique. On a vu Viva la musique très bien. Pour na Molokai, na Bipoli. Ah, okay. Mais par rapport à Baïlo Kanto, tu vas dire que Baïlo Kanto va petit. Ouais. Baïlo après. Vous comprenez? Quand tu pauvre que c'est après. Ah ok. Parce que le Baïlo Kanto a sangisi Viva la musique. Mais en tout cas, on va le 2 novembre. Mais na sepela na Baïlo, pourquoi? Parce que il y avait un moment vieux beaucoup là qui na baisse na Viva. Ouais. Bango baye na Bastino. Ba Matisi Viva na yimto be moi nanda be moi na Montikile. Ngai. L'autre chanteur là nani? Gloria Boulou. Boulou tu me connais très très bien. Ah ok. Ah ok. Donc chance nous repère ça Baïlo Kanto. Donc ngai comme na on me surnom marketing. Ba tuenga ba veniarka, ba pauvre veniarka. Ba vieux tarubu ange, ba koko waya, na kuma marketing, ba pauvre vieux de Moucheni, bayar de Moucheni, on va tela ka epoka. Sinon on a déjà pas. Donc ba mère malé. Siko ah ouais. Parce que banze moni no sala ngo ya Baïlo Kanto. Oh, en tout cas, oh ça la comme le souvenir. Ah, ba yebele, ezebele. Ezebele hein. Ezebele. Ezebele. Mais on parlait trop la vie baté pour papa nenga kende et mankabiso. Ah ok. Parce que Bambote Zali. Bambote Ali bon et que vive la musique ba o ba tikala ba continuer mouvement. On comprendre. Donc faut un leader mais bon. Voilà. Tout va leader. Ok, merci beaucoup les grands marketeurs. Donc voilà, bon tu comprends na intervention ya Makaramba. Wana ba vena biso bana poto ya tongo. Na vena biso au voir boyokana eza ya marketing ba vena biso ya Paris ya tongo ba yef ma poto tongo ya tongo donc un romoni ya boy ba joyer bo comprendre mais voir wana ba o ba yebi poto ba yebi ba archive ba yebi historique ba yebi ba parisienne ba yebi ba italienne ba yebi ba donc ba yebi ba européenne voilà déjà ça dit quelque chose. Makaramba bomoni nenga lobby malgré mais babi le deux bazana Baïlo Kanto de tendant le baké Baïlo Kanto azana pas mal d'albums non la kokisa ba 10 albums té mais banzembo ndeze belé parce que ayembi nde belé ana ba titre album na le rôle ba injustice le rôle ba prudence le rôle ba zigi ba étoile ba zakina. Donc voilà. Ready Miss azongi si viva la musique na bilengi nango. Oh polémique, oh nini bo ezate. Parce que na kati ya projet wana na ba répétition moi déjà présence ya Juna Janana, Jina Ramtazangaki. Bomoni présence ya Juna Janana, bomoni présence ya Luciana de Mingongo, bomoni présence ya Sino Mupa Zozanga. Bomonaki présence ya Lidjo Kwempa, bomoni présence ya Fofo le collégien, bomoni présence ya Bison Bass, basiste wana ya Wenge musique à maison mère, bomonaki présence ya Ladi Miyembe, hein, le Njilwa soki mwana changu Ladi Miyembe ba mote siko zali, bomonaki présence ya Fila Basele, bomoni présence ya Zulu Kake, bomoni présence ya pas mal de musiciens, hein. Bomoni présence ya Maître Sampino na Bosanité, bomoni présence ya manager big manager, présence ya Joël Inanga zalaki wana. Donc nasir
bana ya Argenteuil oyo balingaka va bayi lokanto lokola masala nga Willy Kabwiku masala nga vie na nga général Willy Kabwiku papa ya Yuyu Kabwiku donc papa Yuyu Kabwiku azala masala nga so boyebaka te wana informe bino donc général Willy Kabwiku ana billet na ye ya sire ana billet na ye bafamille Kabwiku kozala wana oyo atambulaka na bapeti moya wana na bakabwiku ne wana azoya na bango wana général donc général Kabwiku Willy tozela le 2 novembre na Bataclan donc on a besoin na bino vraiment tobi que génération est un peu basculé par rapport à Kilelo par rapport à les années par rapport parce qu'on dirait Redi et Miss Yemoro Moutatika dans la charge ya vivre la musique par rapport aux autres dans le but de bosala ba succès ceci c'est là Njemo Lijo kwa pa ça la succès Mulu Kutugloya Njemo la pa ça la succès Stino Mubi Njemo la pa ça la succès donc mutu na mutu aza na époque oyo asala succès na kati ya viva la musique mais mutu atikala ti lelo azoli te talaka beta na acoustique sera bimisa acoustique Redi Miss beta na acoustique mutu abongo vraiment mutu abongo ya sala album te ko 5 ans te o 10 ans Njemo na moko wala lelo batie guitare après une année batie drum après 3 ans batie vocal batie nini batie baker mais bayi lo kanto des années ye abimisaka banzembo apesa biso bilengi ya Redi Miss en plus aza na ndenge ki mobali Redi Miss c'est un bel homme hein mobali moko mulai vraiment c'est un bel homme Redi Miss akoli azonuna na kitoko na ye ouais faut dire la vérité po ozomona ba musicien mususu ozomona ki mukolo na ye vraiment hein ozokena kele mais Redi Miss vraiment plat favori ne ko felo mida yemba donc plat favori ya olève ma kitoko ozolève mo vandi bobi oh ma Redi Miss oh petit na ode moemo anire na Bataclan bomo na ote couleur en nzoto changer te toujours na couleur à poto oyo na cadeau ve na nga zikondo zikondo bilo so ila nga nzambe ameka nano na meka nano boma nga misu te comment besoin bana te na meka nano biza match simbi simbi donc voilà logo simbi c'est bon merci Zikondo pour la cadeau lunette donc voilà la bonne c'est la même mission pour ça la opesi muteloko après on ça la 32 mission na pesa ki dembo lunette na pesa ki boy donc voilà merci beaucoup à toi Zikondo na kutala masana yo marketing à s'appelle na image de sali tout à l'heure donc voilà vive la musique au grand complet le 2 novembre projet eza Redi Miss ye mutu azobeta le 2 novembre mais asangisi baninga na ye baninga ne ba ko tcha poids parce que mikolo komaka bongochi bana wenge werason ayi ko tcha héritier poids papi kakol tomonaki ba Sarah Solo tomoni ba Jamaïque cartonné na concert ya héritier watapo aza l'un des généraux ya wenge musique à maison mère tomonaki pe na stade de Martyr ya Fally Ipupa tomonaki ba Sam Chitu tomonaki ba Modogo tomonaki champion tomonaki pas mal d'artistes bakende soutenir ye na stade mpona nini aza l'un des généraux ya quartier latin tomonaki mpe susu Ferregola tomonaki ba Célio Scram tomonaki ba miel de son bakende soutenir ye mpona nini aza l'un des généraux ya wenge musique à maison mère tomonaki mpe Fabregas Maestro Fabregas oyo kozongela biso le 9 mai na 2025 na Zénith de Paris yepe tomonaki Déplique tomoni ba Patrick Beckham tomonaki ba musicien Célio Scram bakende soutenir ye po nini aza moko ya bango ya maison mère et pourquoi pas vivre la musique nana yebisaki bino ke to nana yebisi bino ke vivre la musique ba chanteur bazaka lisusu te bozoka kora wala ezobima wana zaki eloko wana ezobima wana sika bino mutu ozoyemba ngo bomoni mutu ameli mai kuna oyo kabasele kwara mai bomoni ebale kuna te bomoni Lijo Kwempa aza toujours na énergie oyo mibala mikolo soka bei na kobukana soka bini bwa kobuka bomona ete azaka mukanyanya mukanyanya bomona kaka
Oui, bon, on a que on a déjà. Donc, bilingue, on a ce qu'on a. On a un au coin pâté. Lidjo coin par un podium. Petit Makambo, il y a la Jeep. Alors là, tu la bille, la Jeep va mamelo, là, la robe va mamelo. Il y a des Italiens. Petit Makambo, à Rosalawana. Donc, bon, on est déjà déjà toujours dans le rythme moniere. Papa de Star à Rosalawana, accompagné la Fifi. Tout le monde à Rosalawana, Lucien à Rosalawana. Bawa Rotia, ready à Miss Poa parce que à l'un des généraux, Oyo, à Zobundela, vive la musique. Donc voilà, on a gagné Sabino vraiment la journée à l'élo. Que rendez-vous est le 2 novembre, on a ready à Miss. Fila Basel et Bazawana, Titina Al Capone, na Doucin, Bazawana, na Bossani Nani, Zambela, Boleke Bele. Boleke bele ngaite bilonga Bataclan ngaite boleke bele bamote la tout le monde Rodrigue Sitemboka bamote siko zali donc bamote la tout le monde balingaka dembo wemo on est là avec vous toujours na Katia Flairmont HD tozana na bino vraiment pour la informer bino pour la repesa bino actualité. L'actualité c'est ça. Journalisme yango. On est là en plein Paris, on fait le travail. Bon s'abonner. Dans la scène à Bino Kaka, bon s'abonner, partagez, commentez, ramenez-moi ma idée à Sika. Parce que j'en ai besoin. L'éducation, l'intellectualisme, ça ne s'arrête pas. Ça ne se finit jamais. On a toujours besoin d'être informé. Et pour informer les autres aussi. Donc on a besoin d'actualité. Oui, l'Arabie sur la Sika. Pour tout ça, et permettre à l'Arabie sur que tu peux s'arabatouper bilingue. Yassika. Donc voilà. Bon, ça l'a vraiment connecté. Bon, si la case à Flairmont HD, nous on a relaxé à Paris. Au Paris 4e. Au Paris 11e, hein. On dirait Paris 11e, on a bien sauté. Donc, bino on a rapport la carte. Ah, toi, on a Paris 11e. Et si là, papa m'a bête concerne à 91. Si on aurait dit à Miss Azo Betango en 2024. Donc, tout ça, on a bino vraiment, après 40 ans de carrière, après 30 ans, na viva la musique, ready à Missy, à Zongi Biso, na Bataclan. Donc rendez-vous à ne pas manquer le 2 novembre. Donc voilà, mes internautes, on a gagné un Sabino, na journal Lelo, yango, Mali, les bannis, la porte, tout le monde a la doudoune, tout le monde a la manteau, tout le monde a la foulard. Bon, tu vas la connecter, na Katia Flairmont HD, pour la dessus, on a qui a bien molobeli, dembo wemo, moi c'est mandef, pour mituna, alors on a mandef, alors on va faire des fois zali na décoller on demande un peu ça là bien pour changer moi image et ba abonner la ngai et ba abonner la ngai oh des fois oh 4 fois bon on appelle celui bilingue moi ça va des fois comprendre moi ça va des fois za moi si donc voilà matcha moi la appelle bino allez-y pour publier les sous et au ça là bien vraiment merci ba matcha na page na bango gelo ma VP pambote parce que yo tcha na page na yo. Merci à tout le monde. On la page vraiment. Moi promotion. La génération d'avant, ils ont jamais chanté de sanité et tout. Mais je vous dis en tant que mec d'ici, moi, vous allez voir. Vous allez comprendre ça, je serai avec les vieux. La voix elle est là. Le 2 novembre. Le vieux il m'a invité, je serai là en tant qu'artiste engagé. Je serai là.